tout cas, ça n'a vraiment eloko ya pasi. Eza pasi parce que bon on a poto na nous eza pasi. Misala ya poto ba kolamuka ba 3 heures ba 4 heures moi sina mobile ba kokyo ça peut une semaine ba monanité. Oazo kota oazo bima. Donc eza mbongo moko ya pasi. Muto akangisa mbongo na epo ya kosomba lopango na Kishasa. Soi-disant pasteur o escroquer mbongo wana eza ba malédiction moko oyo ozo kabola ya pamba. Parce que bande konanga toboite ba serviteur de Dieu bazali mais avant ya ko se confier na pasteur yo moko zwa ta ya ko bondela parce que nyo sotozo mona baza ba pasteur te Bible zolo ba tout ce qui brille n'est pas de l'or parce que on a dérobé maman on a accompli une mission à diable ça veut dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu sacrifice il y a combien d'années est-ce que occasion mususu ya kokokisa mbongo ane kozala so eza mbongo basangisa na mobali déjà libale kufi so eza mbongo basangisa na bana discordance koti donc eza imprudence ya makasi. Non mais tokyo prier ka wana omoni ngai vraiment na ebité pona kimungala moi misu makasi mais na moni tende na pesa pasteur mbongo lala nango na ye nango boye osambeli kutu prière anga na kanganga misute en tout cas ako excuser ngai mais nene oko pesa pasteur na confiance na kanga misute ya l'argent na okanga misute to bondeli amen amen nga na zimbongo na nga na ke ya lala nango na opesa te to senga te yola na mbongo la kote musu mbongo na ozana kimia ka so elali na banki na banki na ozana kimia pona za relevo ezola kisake na tikaki mais yo na pensioni ni elax okoki pe akoki na epe kokima te lobi ayebisi oke na pesa kiyo na avec ce qui court c'est pas prudent. C'est pas prudent na pesa mbongo na ngato mona combien ba pesa pasteur mbongo la nango lobi ba déménager lobi na mosina na bana bakei par mesure de prudence Bible zoba l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache na préféré na voir de loin to bondeli kaka ngande kutu na simbi yo bakisine maboko likolo après amen na zone na bona oui donc mère en moi c'est une grosse bêtise hein? Une grosse bêtise, imprudence, na minute eza ba mama ba estomac, ba pesa kisio, ba pesa maya malili, ba pesa oil. Eza risque. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci. Nabino Nyonstobozo, la Nabiso de partout, la meilleure chaîne Nabino la voix céleste. Iska Bonzambe, Ekitara Naloye, Monamano, la peine à Misala Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofita, Simananto, Yakoloba, Kenzama, Boto. Vous voyez, nous ce soir, puis on a pasteur, fait amis, à la bouche, autorisé de l'éternel de plusieurs, Ken Afilo, Moukoya Motema Yabinens, donc depuis l'on a peine à maman Gisèle, Moukoya Motema Papa, Emmanuel, la Boston. La servante de l'éternel, maman Nabiso Dorcas Mvangu Nzamalola amono esikozola Nabiso na émission de Tozana Tozana Moko Yabasa Nzambo Boyebi très bien qui n'est pas présenté na komo ya maman Kati. Shalom maman, ça va? Shalom papa Alvin. Kala? Oui, Kala Musala Karate. Ozo mon route qui est santé de Jésus là que ça goza bien. Ko bandunda ba pondu donc ça va. Le loba na bandeko bazola Nabiso. Bote mingi na bandeko balandi à la voix céleste et merci pour la présence na bino kombo na nga mama Katimunga pour na bato ba komona ngambala ya liboso nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles nazali na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence carrière Carré-Grèce deuxième bureau na nga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge l'avenue Ikelemba numéro A9. Nazali kuna tous les jours de lundi au vendredi, sauf le samedi et les dimanches. Consultation ezali na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa, et 10 $ pour na bandeko nyonso de l'étranger. Et na sengi na bino bobenganga na plus 243 82 20 012 na suka. Bo s'abonner lisusu massivement na Nation Puissante Télévision pour na kozwa ba détails autolobeli awate. OK, avant to beta masolo ya ba kisi mama. Mais on a souvent on a séparé que to partager na yo escroquerie na kati ya église, escroquerie na kati ya église. Donc et dans la maman moko victime aye na mbongo na ye ndenge ezalaka neka ezalaka ke bakuta na pasteur
ailleurs maman kokuta na pasteur ndeka bana na ba pasteur Michel ba pasteur Mosusu maman na pasteur na moko to yo ba prière ba ni ko maman na projet aya ko soma lo pango na kin koko mazo ko na kin ba prière ba ni maman a rotaki poto pasteur a escroqué mbongo lo pango awa na kin maman. Comment vous trouvez escroquerie na kati ya église au nom de la délivrance, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Comment vous avez escroqué dans votre pasteur? En tout cas, ça nango vraiment et loko ya pasi. Eza pasi parce que bon on a poto na nous eza pasi. Misala ya poto ba kolamuka ba 3h ba 4h moi sina mobile ba kokyo ça fait une semaine ba monanité. Oazo kota oazo bima. Donc eza mbongo moko ya pasi. Muto akangisa mbongo na epo ya kosomba lopango na Kishasa. Soi-disant pasteur o escroquer mbongo wana eza ba malédiction moko oyo ozo kabola ya pamba parce que bande konanga toboite ba serviteur de Dieu bazali mais avant ya ko se confier na pasteur yo moko zo ata ya ko bondela parce que nyonso tozo mona baza ba pasteur te Bible ezolo ba tout ce qui brille n'est pas de l'or Bible yango lisusu ezolo ba biso le diable lui-même se déguise à un ange de lumière a kokyo bongo ma pasteur a kokyo bongo ma apôtre a kokyo bongo na directeur seulement pour atteindre objectif na ya Jean 10:10 le diable ne vient que pour dérober égorger et détruire parce qu'on a à dérober maman on a accompli une mission à diable ça veut dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu azamutu oyo azo prédire les choses à venir azako orienter na ba prière et puis na ba conseil tant musiko comme mbongo na yo et longwe pa na yo comme pas pasteur alobaki na onini ayebisaki onini atie na ngoma boko na ebité na peut-être à prier là on te boye avant que somba placement il y a bien ba escroquer au te pesa mo on a prié là non mais tokyo prier ka wana au moni ngai vraiment na ebité pona kimungala moi misu makasi mais na moni tende na pesa pasteur mbongo lala nango na ye nango boye osambeli kutu prière anga na kanga misute en tout cas ako excuser ngai mais nene oko pesa pasteur na confiance na kanga misute ya l'argent na kanga misute to bondeli amen nga na zimbongo nga na ke ya lala nango na opesa te na olala nango te po onction eza présent onction eza fraîche ezo couler donc ezo senga te yola na mbongo la côté musu mbongo na ozana kimia ka so elali na banki na banki na ozana kimia po na za relevo ezo lakisa ke na tikaki mais yo na pensioni ni elax okoki pe akoki na epe ko kima te lobi ayebisi yo ke na pesa ki yo mais ya dans mon sein na nzambe non papa maman na boyi te papa na ngai Alvin mais na ndenge mokili ezokende lelo olala nango te Bible ezosena biso pe tomi pesa to pesa confiance na bassin oui to pesa confiance mais avec ceux qui courent c'est pas prudent na pesa mbongo nanga to mona combien ba pesa pasteur mbongo ala nango lobi ba déménager lobi na mwasi na bana bakei par mesure de prudence Bible ezoloba l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache na préféré na voir de loin to bondeli kaka ngande kutu na simbi yo bakisinde maboko likolo après amen na zone na bona oui donc mère en moi c'est une grosse bêtise hein? Une grosse bêtise imprudence na minute eza ba mama ba estomac ba pesa kisio ba pesa maya malili ba pesa oil eza risque ba sacrifice ya combien d'années est-ce que occasion mususu ya kokokisa mbongo ane kozala so eza mbongo basangisa na mobali déjà libale kufi so eza mbongo basangisa na bana discordance koti donc eza imprudence ya makasi imprudence penda on a conseillé te na bato sima basala pas ya ba maman to ya basi baza manipuler na ba pasteur au moins que moi so en couple na mobali na yo okomi ko yo kela trop pasteur que mobali na oh dada lobaki oh papa lobaki. Comment vous trouvez ce système maman? Mobali azana place nae l'homme de Dieu peut azana place nae tant où yo ko se confier na l'homme de Dieu na mona ka la plupart eza o dialogue ezala raté papa na maman bazana dialogue te bozana bino na libala mais mutu na ndenge nae alors maman zui mutu azo yoka parce que biso basi to ngaba yoka biso et puis to ngato yoka
ozoloba na mutu moko azo comprendre yo, azo réconforter yo, azo soutenir yo, opesi penchant. Mais opesi penchant yango na libala eloko eleki communication ezate. Tokoki kolingana mais soki tozo se communiquer te, okoyeba ba intention na ngate, okoyeba choix na ngate, okoyeba eloko nini etungisa ngate. Ce n'est que par la communication ndoko koyeba ke nalala ki bien te, nazo la rencontre, naza na rendez-vous, ainsi de suite. Donc moi si kopesa lito et pas mobile ah, ils ont bien été. Ils ont bien été parce que plus aux oyokae équilibre au kende. Donc tant que yo bisoli comme moko boza bien été tellement yo qui est mingi au comme le ko yebi or yebi no yebi ba intention na été. Encore ba pasteur ba bon parleur makasi. Makasi ye moko kunana ma pasteur ba solo la te. Azana tant kaka ya bandimi. Tant ya ndaku na ye en tant que papa azana ngote, na ndaku na ye en tant que mari azana ngote, mais il a le temps pour les fidèles. Libala pe ezo balancer, eza ya pasteur, eza ya mundimi. Ce ka tozo yoka na te. Déséquilibre yaka. Déséquilibre yaka. Mais et comment ça ndeni okomati na niveau que ozanga komo nzambe okuya nzambe liboso ya mbongo oescroquer mbongo kimi na ona mbongo ya mondimi apesa ki confiance awutaki na ona poto kosoma parcelle na ki aluki liwana en tout cas et comme akawana parce que ba pasteur mususu bengama na yo nzamba bengaka mutu à l'état brut mais etikali par na yo mutu ya oluka délivrance nzamba kokyo benga yo parce que tu as une mission mais en tant que humain il faut yo moko luka délivrance tobimi na ba famille moko compliqué ba famille ya ba chef coutumier ba famille ya ba occultiste ba famille ya miyibi pe po moyibi pa zala na mwasi aboti mwana or lobby aux appelés aux ama jeune ya moyibi donc il faut luka délivrance au tali famille na yo place obimeli eloko nini esimbaka te babiloko wana ndeza ba vérité o yo moko pasteur il faut luka pasteur moza délivré te oui oza pasteur oza délivré ozo délivrer bandimi or eza na trois vérités trois vérités première vérité eza oyo mutu ayeba eloko nini nzamba bengelai. Deuxième vérité, eloko nini basala na libota na yo. Troisième vérité, ça eloko nini yo moko sala. Parce que en tant que batou, tozana ba erreur, tozana ba mabaku, bandaku musu tokota etika quelque chose et impacta vie na yo. Ba fréquentation mususu et mema yo quelque chose. Ba biloko wana okoye bango kaka na présence ya Nzambe, na prière, na méditation, na jeûne nde okosala ba auto-délivrance. La Bible zo ba question to combien pas Jésus to ami Jésus comme Seigneur et Sauveur to comme ba nouvelle créature. Oui. Mais ndenge nini ke ba singa famille ba eko kanga biso ba pasteur. Nouvelle créature na esprit. L'homme est tripartite. L'homme azana esprit, azana corps, azana âme. Esprit na yo est comme une nouvelle créature parce que tu es racheté. Mais comportement na yo, bonzoto na yo, ozalaka mutu moko peut-être olatara ba mini. Est-ce que nengo ye na bonzambe oya na mini na église eza travail non obandio kitisango maleme c'est la même chose na comportement na yo ozalaka moyibi biso nyonso tozalaka kofungola banzungu mama zato fungola nzungu ozwi eloko mais bano bapekisa bango te o babeta bango te pona eloko wana après et comme habitude alongo na nzungu akomi na ba poche alongo na ba poche akomi pe na banque akomi eza comportement oyo il faut lukela ngo délivrance pour que tika. Merci beaucoup Maman Cathy, toujours dans cadre émission na biso bande bazo na biso le lo basi mingi baza ba victime ya ba pasteur. Oui. Dans nanda kwa libala maman ba di pasteur ayaki na mwana na ye mwana kombo bi wana pasteur. Oui. Pasteur pe aleki dimanche bonsoir cher zoté. Et autres comment tu peux vivre dans des péchés maintenant comment nous aime dans nos zoté mani bonsoir cher. En tout cas, Bible Zoloba, oui, Bible Zoloba, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Au moni, ba pasteur lelo, azozala pasteur parce qu'il nzamba bengi. Mais azo tenir compte il y a environnement, il y a comportement. Kobenga mananzambe pour garder attachement non nzambe ezaka kana prière.
na jeûne, na méditation à parole de Dieu. Mais yo lobi nzamba bengi yo opasaka intimité na yo na nzambe te. Yango nozomona que ba bio ezozala. Olingo tikala l'homme de miracle, l'homme de prophétie, mais c'est Dieu qui donne la prophétie. C'est Dieu qui fait le miracle. Yo zan intimité na été yango wana ba OK na bakisi. Tango olingi otikala Vas-y. Il y a le bas malembe ko zo déranger biso s'il te plaît. On y va. Oui, ozoni ngotikala na prophétie bayebaka yo l'homme de feu soko lobi boye ekokisami mais lokolo ozako passer na présence ya Nzambe te biloko wana ekita parce que ça automatique. Si tu es avec Dieu, tu as les choses de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas ces choses-là. Yo siko lokolo ngotikala na level wana boke bonganga bake basimbi bakisi banini et bakisi wana tango zo simba eza na ba condition. Ils ont des conditions dans les autres que bimana ndeko nayo bimana leki ya mwasi na bimana mwana ya mwasi na mususu kuto bimana mwana na yo moko yango zo mona bane belé bazoza ba victime papa o kaka boko la kai ye wana lisusu nda de vierge kai tozo mona ba témoignage nani a de vierge yo ya liboso c'est mon beau-père, c'est mon propre père parce que olingi ozala na biloko ya Nzambe mais olingi s'attacher na Nzambe te ozaka une étiquette ya pasteur mais na se ozana na ba science ozo pratiquer. Parce que ezapé nini baboaka kaka mabeki non et pas pasteur faut te pas na bon yo moko moi si tu n'es pasteur kazo linga ka bimana yo okoka ko ya te mama non ba pas moi na yo leki moi si mama pasteur moi na ye que pasteur bimana okoka ko ya te non mais faut te pas mais moi na wana moi si par na ye pe ezali quand même omoni par na bango ba obima ba victime pona nini ba pasteur on attend bazo kende ko zwa ba manque na wana ba kisi wana on leur donne le pouvoir baza ko noptiser bato esprit non ils a déjà travaillé tant où y wana yo komi kaka oui et amen yo tu ne fais que obéir ton esprit n'est plus là tu es télécommandé voilà baza déjà un esprit à domination siko yo muto bazo ya ko dominer soki yo posa na Nzambe te ndo ozokoya na biloko wana mais si tu es dans le Seigneur et si mbate au pasteur makam nini oyebisanga te ngana femme mariée ngana kokyo bimana ote yoza moi sinao ngana ye apona makamba prière ba sauter on appelle zali ba kutana appelle nango muto aza bonzambe obetela yango ndeni OK obetela ene azongisio na nzela azongisio na nzela tango biso to bandi ko sambela sika eza nango kaka ba grâce o tozwa et pas Nzambe. Pasteur moko monika nezara pasteur ezo simba te fona futa minerval fona sala boye nazomona ndeni na osala te makambo pe na osala esimba te abi oui ozana combat makasi ser ezo senga ngana pe atozala en contact ngabi metoza déjà en contact yango pour raison pour laquelle na komona ote ngai na yo moninga naza moto ya Nzambe naza na onction so nga na simbio mais parce que c'est simba ngai pona ote il faut vraiment to comme neti moi sina mobali kwa ngabi boni buzoba boyeko na mbeni nga noto koma moi sina mobali ozala ndoki ngana oyela makamusuku makamanga simba te yole banga moi sina mobali na continue e bana non donc eza katna onction na on transmettre wana nzoto a transmettre nzoto a transmettre et na pété là et ba plan oh ma sœur parle un peu plus bas maté wana bilo nini na silike là et na tika ko solola na elisote pe na kenda oyeli solution mais ya Monique il wana a monu sous ser katita hôtel bassin petioso na lo na petela na nemoko na bima mwasi na azali banda mwasi na azolamba libanda bana ne bazana ngana osola no yolo banga ba bêtise donc mwasi na la capote ayoka te mwasi ma sœur na tala kusima te na demara on a encore zonga pe na pandi bango pe me bana ngani bana donc après ça vraiment méchant mais pas si méchant pas kendara bah ouais esprit faible ouais esprit faible au kende
Ok, ne pasteur aza bana ya mike. Siko na otation na bina lobela sero tamusu ba kopanza na bana wana mystique. Atamboli kaka. Mais ouais, esprit faible. Kata na micro, maman Katiba yoga teza pasteur nani. Comment le micro? Nata yoga comme na ya. Azana 24. OK. Il est pas à... Oh. Yaya mokile baby. Na 24. Non, il faut bien pour la émission mais to tourner te doy. Yewan. Mais pour nous, c'était un père. Pour Nabandi, vie de prière, Kuna. Toye Mbappé Nabana na chorale. Mouli Moulomoué. Maman, na pété. Na pété là fort, na longwa pe, na kenda pe sur église wana te na longwa pe. Na bongisa ni pas moli na. Na bongisa ni pas moli. Ba ma pe ça ba verser ndemo na ba Élysée. Ozonga te ya. Manga ya nzambe mama. Loko eza 4 na transmettre na mbuze tout ana. Te omoni biso pe to koli na ba éducation moko boye ya moi bien. Ya moi bien oyebi ke papa tikali papa yaya za yaya abota ote. Moni déjà éducation na yaki nango. Soki azaki na na makamu na ya bakisi en tout cas simba kité soit parce que nzamba alinga kité mais naki misu makasi pe ponga ipende loko so eza blé to benga on blé so eza vert to benga on vert alinga dépasser loko ana na katanela e na longwa pe église mbamo. Conseil na ba pasteur bazo sala bana basi mabe makasi ebele bazo za ba victime non lobela bazo biona ba protocole ba leki basi bana mike donc okolo lobela ba ngoni pa mama ba o bazo ko lobi ko pa na bino aye na e malamu na ndaku na e aye ko zambe na église aye ko bebela na église. Bible zoloba na biso l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Biloko nyonso bozo sala na sena moi oyo. O ezo cadre te na liloba na nzambe bo futa. Nzambe za juste ako frapper bino. Eloko boroki ko sala eza bozongela nzambe. Bozongela nzambe na nzela ya repentance. Bo sala repentance sincère. Bible zoloba, il est mauvaise et amère à des personnes d'abandonner le Seigneur. Donc libanda nzambe za na kufa. Pasteur yo yebi obimana bana bato obimana basi ya bato baleki banani zongela nzambe sala repentance nzamba olimbisa yo mais soko continuer na voana kufa kaka ndeza liboso et puis na bandeko na ngai ya basi o bozo tomber ba victime bisika nyonso eza bisika ya kotia makolo te bisika nyonso batu nyonso baza batu ya ko fréquenter te tant autre comme eza tant moko mabe makasi donc attachons-nous à Dieu ndeto komona ba merveille bo s'attacher na ba pasteur te baza batu lokola biso mais to lukande longi ya nzambe dans la vérité to komona e to komona miracle na e pe gloire na e kokita. Que message musu ces amis maman to komona suka message na ngai o na koki kopesa na bino ezali pona ba traitement ya ba plante naturelle nazali servante de l'Éternel mais na salaka naza naturopathe nazali ko soigner na ba plante naturelle bandeko bazo souffrir na ba maladie lokola ba prostate oza na problème ya poison bandeko bazo souffrir na cancer yo oza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe basi yo baza na problème ya kobota ba trompe et boucha oza na ba règle et katana oza na problème ya ba ovaire problème ya ba hormone yaka na maison chez Kati bandeko mibali oyo boza ba oligospermie ba azospermie boya na maison chez Kati ba kisi ezali bino pe oyo boza na problème ya mabandi naza na kisi ezobotisa suki la preuve amineke moi suki na ngai yango oyo mbunju eza na valeur po natika ba chapeau ba kitambala ba perruque parce que suki ebota bandeko boza na problème ya tension problème ya diabète problème ya hernie discale
Aux un problème, il y a goutte. Aux un problème, il y a nerf sciatique. Il y a qu'à la maison chez Cathy. Bino peut besoin souffrir d'une infection, gonococcus, staphylocoque, varicocèle, boya, syphilis, traitement ezali. Bobenginga na plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Et puis na sengi na bino abonnement massif na Nation Puissante Télévision. Merci beaucoup, Maman Cathy. Numéro ya Maman Yangwana. Bonzambe na bonzambe les offres. Je promets que message est l'équipe. Tout le monde a merci, Maman. Merci beaucoup, Papa Alvin. Quand on a un micro, Maman Cathy Bayo Cathy, ça passe un comment le micro? Azana 24. Ok. Ah, il est pas à... Oh. Yaya Mokile baby. Ah. La 24. Non, il faut bien rappeler la émission, mais tu tournes à tes doigts. Yewan. Mais pour nous, c'était un père. Pour Nabandi, vie de prière, Kuna. Toye Mbappé Nabanane na chorale. Mouli Moulomoué. Maman, na pété. Na pété là fort, na longwa pe, na kenda pe sur église wana te na longwa pe. Na bongisa ni pas moli non. Na bongisa ni pas moli. Maman pe ça va verser les mots na ba Élysée. Ozwanga te ya. Manga ya nzambe maman. Loko eza 4 na transmettre na mbuze tout ana. Te omoni biso pe to koli na ba éducation moko boye ya moi bien. Ya moi bien oyebi ke papa tikali papa yaya za yaya abota ote. Moni déjà éducation na yaki nango. Soki azaki na na makamu na ya bakisi en tout cas simba kité soit parce que nzamba alinga kité mais naki misu makasi pe pour ngai pende loko so eza blé to benga on blé so eza vert to benga on vert alinga dépasser loko ana na katanela na longwa pe église mbamo. Conseil na ba pasteur au bazo sala bana basi mabe makasi ebele bazo sa ba victime non lobela bazo bien na ba protocole ba deka basi bana mike donc okolo lobela ba ngoni pa mama ba o bazo ko lobi ko pa na bino aye na e malamu na ndaku na e aye ko zambe na église aye ko bebela na église. Bible ezoloba na biso l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Biloko nyonso bozo sala na sena moi oyo. O ezo cadré te na liloba na nzambe. Bon futa. Nzamba za juste ako frapper bino. Et loko boroki ko sala eza bozongela nzambe. Bozongela nzambe na nzela ya repentance. Bosala repentance sincère. Bible ezoloba, il est mauvaise et amère à des personnes d'abandonner le Seigneur. Donc libanda nzambe za na kufa. Pasteur yo yebi obimana bana bato obimana basi ya bato baleki banani zongela nzambe sala repentance nzamba olimbisa yo mais soko continuer na voana kufa kaka ndeza liboso et puis na bande konangai ya basi o bozo tomber ba victime bisika nyonso eza bisika ya kotia makolote bisika nyonso batu nyonso baza batu ya ko fréquenter te tant auto comme eza tant moko mabe makasi donc attachons-nous à Dieu ndeto komona ba merveille bo s'attacher na ba pasteur te baza batu lokola biso mais to lukande longi ya nzambe dans la vérité to komona e to komona miracle na e pe gloire na e kokita. Que message nous ces amis maman to komona suka message na ngai o na koki kopesa na bino ezali pona ba traitement ya ba plante naturelle nazali servante de l'Éternel mais na salaka naza naturopathe nazali ko soigner na ba plante naturelle bandeko bazo souffrir na ba maladie lokola ba prostate oza na problème ya poison bandeko bazo souffrir na cancer
cancer yo ozana problème ya hémorroïde interne tout comme externe basi yo bazana problème ya kobota ba trompe et boucha ozana ba règle et katana ozana problème ya ba ovaire problème ya ba hormone yaka na maison chez Kati bandeko mibali oyo boza ba oligospermie ba azospermie boya na maison chez Kati ba kisi ezali bino pe oyo boza na problème ya mabandi nazana kisi ezobotisa suki la preuve meke moi suki na nga yango oyo mbunju eza na valeur po natika ba chapeau ba kitambala ba perruque parce que suki ebota bandeko boza na problème ya tension problème ya diabète problème ya hernie discale oza na problème ya goutte oza na problème ya nerf sciatique yaka na maison chez Kati bino pe bozo souffrir na ba infection gonococcus staphylocoque varicocèle boya ba syphilis traitement ezali bobenginga na plus 243 82 20 012 na suka et puis na sengi na bino abonnement massive na Nation Puissante télévision. Merci beaucoup, Maman Kati. Numéro ya Maman Yangwana. Bonzambe na bonzamelo les offres. Je promets que message est l'équipe. Tout le monde a mis balasima. Merci, Maman. Merci beaucoup, Papa Alvin.